ezali mpona Dadi lokola azalaki sel et lumière de la famille du monde. Mpona meka koillustre yango na kosenga avec tout le respect les amis de Dadi baoyo bazalaki baami ya Dadi ndenge bovivaki na Dadi ndenge tozalaki soki bokoki kotelema s'il vous plaît les amis. Voilà, merci. Témoignage d'Allah justement pour la consacrer Dadi alonaki. Atiaki esengo kati ya bandeko na kati ya famille pe na baninga na ye. Dadi tango akomi na étape ya suka akufaki mardi biso toza samedi nake mpona zwa mama Filo oyo aza kulutu na ye nakomaki kobanga nakaka na courage me nakomaki kozala na courage namonaka Dadi mpo Dadi azalaki ata aza na pasi oyo aye pasi akotia pembeni abandi kotala oyo ya yo toza kokende na hôpital de fois ata na minuit na ba 1 heure mais il ne doit pas manquer à vous exhorter. Alors ntango nabengi mama filokafi nga na kokoma na ndako te yaka nazwa yo awa na televise tomata na kimwenza ya lope okomona Dadi te okomona Dadi te ngapila komona ye mokolo mosusu lelo Dadi ayoki yango abengi nga alobi yakizo na comprendre na bafatigue ya mosala baembouteillage problème eza te okoleka na yo nga mpe epesi nga susu courage naleki susu te nake kotala Dadi ntango nga nake kokutana na Dadi na chambre na ye mama Filo asi abimaki deja mpo tokutana esika nalakaki ye Dadi alobi yakizo nazo remercier famille mobima nayebi te ngai Dadi oyo eloko nini nakoka kosala mpona kofuta niongo ya famille na oyo nyonso famille azosala mpona ngai naki Dadi oyo ya nini mokomi kosengokeleka ngo famille azosala mosala na ye alors na minute wana tosali priere mwana okende priere na molai me tosali kaka notre père tosisi notre père alobi nabengisaki mwana moko aya kokatanga susi azoka kotelema te apesika loboko asimbi na loboko atelemi tobimi na ye mama mpe ya ye mama Filo mpe azongi alakisa ye ceinture ezokoka ye lisusu te na bablage alobela ceinture oyo yanga nzoto oyo tosimbi na maboko bakati ye suki alors naye kozwa courage ya kotémoigne ntango tokutani na baninga na ye baoyo nasengaki patelema alors na comprendre que Dadi asalaki mosala oyo Dadi aza koloba eloko ya kotika mpona famille atikeli biso baninga na ye wana cher frère na ndenge boza wana baami ya Dadi na kombo ya famille to adopte bino boza badadi na biso boza na kati ya famille donc bo se décourager te à tout moment dans la mesure du possible bo associer biso na vie na bino de manière que tokoka korevivre lisusu amour oyo Dadi azalaki nango mpo na bino mpe mpo na famille. Merci na bino basi. Ce que je retenais pour Dadi, c'était un homme calme et très intelligent. En tout cas, avec chaque fois que je bureau, je
même si ça les allait, je cherchais toujours le repère parce que je savais que d'ailleurs on ça la réponse. Et ce qui est pendant le maladie, même s'il y a un problème au travail, avec toujours au voyage. Moi je disais Daddy, laisse pour résoudre le second. Non, madame. Dernier jour, aller, elle s'est dit, mais quoi, avant de la bureau, à ce qu'on allait travailler, parce qu'on est toujours en mouvement, à ce qu'il a dit, tu vois, ce qu'on dit, je souffre, je dois travailler. À ce que madame a m'accompagné souvent. En tout cas, je suis sans. Là, je dis, je sais pas quoi dire, et cela me représente. Merci beaucoup.
mener à des décisions pour que la vie applique à Bissot. Ce que nous avons pour le solo, mais l'établi à la vie de mon ambition. Alors, il nous va pour nous ça pour nous comprendre, c'est-à-dire que Awa nous a proposé la cimetière, la miséricorde, et dans la Kinkoli.
Sala bango na misuma bango. Sabela bango kuboko na mbia. Ina mapina wana sikolo bakamene na Santo Mikaeli. Masinga bango, makinde bango, mabudela bango, munguna atika mungu kasa bango. Sindisa wana kati bala magana masifam. Isitoa munguna bango bango. Moto akolu kabango na likamwa kutana yoye. Oima kulisa bango kwa la nusu wa kusala kula kulipa okola kulibuta. Bozoke paya yewa nikodati ezala ipona bango. Boyambi azalaki na bango tino suka ezali na kisa ya mpiko mwelele pe makasi katikali na bango. Pamate longola bango ezali na oyo babible na lolenge penza ya bozindo tina suka mayele kwa batamu liberté. Kengele bango esala bango nyonso bafili na yango batela bango bonga bango konsila mapapu na yo bakende liboso bazala na sengo mokolo moko na mabongisi na yo nayo bakokutana na likolaki po esengo suka te onkomba ekokambela mwana mpe limosantu. Bodo, navansi nenge batikani, bazali bazikote, na yuke kubota.
Merci pour natango nyonso opesi nzela oyo bakoumela elongo na tali ase na moyo oyo. Merci parce que lelo opesi nzela ayeba kozongisa molimo na ye epai na yo papa. Merci parce que yo obateli libota mobimba bata kufa na ye kino moko na lelo moko akuta na likama te kombo na yo za lokumu pamba te oza nzambe oyo koza na mabongisi kitoko wana papa na nga na lola abandi kobondela mpona kotika libota oyo kotikala papa tika bomoko mpe batela moko na moko natiki mpe bana mpe mwasi na ye kati na maboko na nzambe zala oyo azali kobatela bango wana ekozonga biso kozonga mpe tozonga biso boye tobondeli notre père qui est aux cieux ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi, appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
ça.